Bande ko balandi lisusu mbote na bino na kolika ete banso tozali bongo na bisengo pe ya kosepela. Tango nyonso tozalaka bongo lisusu liboso na bino na ebete baike ba silisi nanu kosala makambo mosusu te kasi bakati po ete bakende kobenga bandeko boya biso na bino to kwa bongo susu kolanda. Nini ezali bongo susu koleka kuna na bato bayaki bongo kokosa biso pana tango molai pona kotalisa biso ete na mikili ya poto nyonso na ba building nyonso ne bozomona faille ezate. Erreur ezate na mikili ya poto kasi lelo na kati ya manaka moko oyo vuva mu television balengeli po ete bakwa bonko lakisa biso face B de l'Occident pona kotalisa biso soki ya solo nyonso tomonaka kuna ezalaka na bopeto to ba film batangisa biso soki nyonso kuna ezali penza na lolenge batalisi biso na émission oyo nde esika oyo wapi bokoyeba nyonso ya nyonso ndenge esalimaka na mikili ya poto. Dena tina wena bandeko balandi na kolika ete banso to koti penza na kati ya émission na biso face B de l'Occident. Matono mingi na kolika ete mikolo miuti koleka to talisaki bino makambo etalaki ndenge nini bazalaki kokabola na kati ya ba ville ségrégation raciale o etala marabongo lisusu kino mo ya lelo na kati ya mikili ya poto peto monisaki malamu ete tango zobota mutema mabe pa na bango loposo pembe loposo mwindo pe na ngamu na ye azali ko évoluer na ngamu na ye bamonaki ete système éducatif na kati ya bekole pona nini ezala kaka biso tosala bekole na biso bayindo kasi tokende kotala kaka ba programme na bango bana biso bakende mpe kaka koyekola kimundele bazomatisa kaka mundele makasi nde bakotaki bongo na kati ya likanisi ya kosala bekole na bango oyo tobengi bekole afro américain au batali bongo lisusu na mabele ya Amérique nde esalaki ete mingi bekole wana ebotami na ba grande ville esika kani bayindo bazali po ete kwa bongo tangisa bayindo kiboyindo na bango bameka kombatisa ba valeur ya ba inventeur nyonso ya bayindo ba nyonso participer na kata histoire pe ba modifier système éducatif po ete kwa bongo sunga bango ba kwa bongo miyeba pe ba matisa loposo moyindo na kolika biso na bino lelo to tambolaki na kati ya kotambola tokendaki bongo lisusu tolobi te lokola bato mingi bazotia biso bamakelele mwa ebele na baekipe oyo efandi awa lelo tolobaki mpena tokenda kotala na Madrid. Nini ezali koleka na Madrid? Est-ce que réellement na Madrid kuna na ndenge tozomonela yango mpe na ndenge totala yango na bafilme ezalelaka mpena na lolenge wana bandeko balandi eza pasi mpe mawa po ete mingi bazotalela tango mosusu lelo na kati ya République démocratique du Congo to pe na kati ya Afrique tozotalela mboka lokola Espagne tozotalela yango na ville nango to pe capitale nango na Madrid yango tozoki to symboliser yango na équipe moko tobengaka soki Real de Madrid po tosala publicité na bango te bato bazomona neti eza mboka moko ya bopeto nyonso eza malamu nyonso eza clean pe bazosala makambo na lolenge oyo elongo bani kasi ya pasi pe mawa mingi tokei na kati ya Madrid tokutani na bisika mosusu na Madrid tobi te oyo tokoki kozangisa yango te epai ya bandeko na biso oyo balandaka face B de l'Occident parce que elongi penza malamu ya Occident yango wana pene ezobima na misu ya bato po ete ndeko na yo soki ozangi kopesa ye eloko ya kolia ndeko oyo yo makila moko pe bouti na ye ta mosusu libumu moko ozangi kopesa ye eloko ya kolia est-ce qu'on dit que mutu ya bongo akokende mpe pa ya bato mosusu azwi mutu mosusu oyo azali na loposo na ye te aza mpe libumu moko na ye te abe makila na ye te azwa apesa ye mpe eloko ya kolia mutuna tango nyonso biso tomitunaka yango tolakisaka bino face B de l'Occident tokei kuna tokei na kati ya Madrid tokei kokuta esika moko penza ya pasi bazobenga yango Canada Real esika wana bandeko na ngai eza esika oyo penza biso tokoloba ta mosusu bakitoki mosi na biso penza nango malamu tokoloba ke cité na biso mosusu eza nango mpe malamu mais place wana na ndenge toyebeli Europe eza développé tokoki kondima te ke bisika bongo ekoki kozala babanlieue ya bongo babidonville ya bongo kasi Canada Real eza réalité esika oyo wapi biso toyebi na lokumu nango nyonso tokoki
mona te ba indice ya bongo. Mais juste na entrée ya Real, ya Madrid. Na entrée ya Madrid. Donc ezali na esika moko oyo ezali na bopeto te. Ezali na nzela te. Ezali pe na ndingisa ta mususu ya kosala bandako te. Kasi pasi pe minyoko lokola eleki makasi bato bakei bango moko baluka lolenge kani bakende kofanda na eteni wana. Batonga bandako bango moko. Bamimonisa na lolenge oyo biso sala biso pasi. Parce que on se dit qu'on est réellement dans un pays développé. L'Espagne, ezamboka lokola Angola te. Bon, on lui a développé na nyonso. Mais pas si eleki tina ndelo bat bazangi na bisika ya kofanda. Bota la bisika o bakei pona okende kofanda. Dina tina wana batata pe mama. Biso ya mboto ke na ba commentaire. Tolingaka nanu bilili eloba. Sima nango tango tokoya to meka bongo susu kosola biso na bino. Tina wana to senga na ngambo ya régie. To ke na niveau ya ko découvrir Canada Real yango eza wapi pe eza esika nini. Sima nango to okota na mozindo ya masali makakuna na kati. Nous sommes à 10 minutes du centre de Madrid. Caché entre des échangeurs d'autoroutes et l'immense décharge régionale de la capitale, la Cañada Real, le plus grand quartier illégal d'Europe. Les Madrilènes ignorent son existence. Pourtant, 30 000 personnes vivent ici. Samedi midi, la décharge va fermer pour le week-end. Les derniers camions poubelles s'éloignent. L'entrée de la décharge, c'est le seul morceau d'asphalte du bidonville et le terrain de foot d'Angelo et ses amis. Les ados sont les premiers habitants de la Cañada à avoir accepté notre caméra. Ici, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a vraiment rien. Même pas un cybercafé. C'est nul. Il n'y a pas de cybercafé. Il n'y a rien. On a l'impression d'être en quarantaine. On ne peut pas sortir d'ici. C'est vrai. Angelo a 14 ans. Il est né ici. Tu peux me montrer ta maison? Oui. Venez, je vous montre. C'est là, ma maison. On doit mettre de l'eau dans les bidons, c'est vraiment nul. Et l'électricité, regardez comment c'est fait. Regardez ces câbles. Moi, je fais un BEP d'électricien, alors je vois bien que c'est n'importe quoi cette installation. Quelquefois, l'eau arrive au robinet. Mais là, ça ne marche pas. Regardez. Alors on réchauffe l'eau de la citerne dans la cheminée. Angelo est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Son père est un maçon au chômage, sa mère s'occupe des plus petits. Pour Angelo, pas question de ressembler à un enfant des bidonvilles. Il veut avoir l'air d'un ado comme les autres. Pour ça, il a ses astuces. Je mets des sacs plastiques à cause de la boue qu'il y a ici. Dans tous les autres quartiers de Madrid, t'es pas obligé de faire ça. Il n'y a qu'ici. Un jour, il l'espère, Angelo partira de la Cañada. Mais pour l'instant, le bidonville ne cesse de grandir. Chaque mois, de nouvelles familles s'installent, dans des maisons en dur ou dans des cabanes. Surtout des Espagnols, mais aussi des Marocains et des Sud-Américains. Matondo mingi nakoliki a ete biso na bino tozaka elongo bino omoni esika yango. Esika oyo wana eza esika te oyo tokoloba ete tobokola oyo biso bana. Po ete criminalité eza makasi. Mpiaka eza makasi. Et puis na ngambo wana kuna boutique eza te, magasin eza te, eloko moko pe malonga ya kosala kuna eza te. So tozomituna mutuna bato baza kuna bazo survivre ndenge nini. Boutique eza te, eloko moko eza te. Eloko pe ezotekama makasi kuna ezali bongo masanga pe drogue.
ezali esika oyo baye oyo bazalaka na mwa misolo to pe ba dealer azui misolo na ye atie na kati ya drogue azui yango akei ko commercialiser ngo na bisika lokola oyo bongo esika wana eza esika moko oyo ba criminel bakotaka pe ebele bakendaka pe kobata ebele mais lokola l'état espagnol aza au courant ya mayima so bazosalema kuna mpo ayebi bato wana bakendaka pe basalaka mwa misala basusu mpe bafutaka mwa baimpo ntango bapesaka baadresse bapesaka bango te batalisaka bango te l'état ayebi mpe l'état aza cautionner yango ayebi ke bato wana bafandaka na lolenge bafandelaka bongo bisika bongo bana bakokola malamu te bisika ya bongo tokokolinga te maye moko boye songolo pakala ye kwa bongo kosalima kasi na kati esika bana bazali baparents bazondima babokola bana bango na kati ya misère pe na kati ya pasi ya bongo eza ba bidonville ezali bidonville bidonville wana ezali bandako bamba eza batongo na kati na calendrier zaki soki bato baza babola bazotonga bandako miso batonga na plastique misu babuto lokota mwa mabaya oyo bato mosusu babwaki bazwi baye kobamba bamango misu basachet misu babido bapasoli yango batia yango ekomi plat bazwi bazosala neti batia bamur batia nyonso nde bakotyela bato esika bazofandela bisika moko ya bongo okozwa mpe tole moko ya kala oye nango kaka nde tomonaka bato babetaka bangare ke moto abeta ngare na ye yozokenda niveau ya koseka ye mais botala bino moko na mabele ya Espagne mpe na Madrid bato ya bongo mpe bazali bato ya bongo mpe bazali ekolisi criminalité makasi na ngambo wana baboti bazoyeba te ndenge ya kosala lelo lokola crise économique ekoti makasi na ngambo Espagne oyo tokei makambo ya coronavirus ndenge euti kosila na makambo ya guerre ya Ukraine ndenge ezokenda na niveau kokotisa bango crise ekomi mpena susi ya makasi bato bakomi na impossibilité ya kofuta balogement to mpe baappartement bakomi na impossibilité wana ya kofuta bandako yango esali ete bavile ya bongo to mpe bisika ya bongo kala mingi te na Europe ekokoma ya ebele parce que bato oyo baza na baappartement na bango mpe to baza na baimmeuble na bango to mpe bandako na bango batie yango na talo moko ya likolo mpo ezosenga mpe na bato wana bakoka bongo lisusu kofuta bakredi bazwaka bakoka kofuta baimpo oyo leta azwa impose bango ki fait ke loyer emati makasi siko lokola loyer emati bato bazosala mosala kasi bakomi na impossibilité ya kofutela ndako lokola bakomi na impossibilité ya kofutela ndako ezosenga na bango baluka bisika nini te lolenge kani oyo bango bakofandela nde batata mpe bamama yango eboti babidonville wana to mpe bahabitation ya lolenge wana esali mibu Canada Real ezoexiste mais l'état ye moko akomi na impossibilité l'état ye moko akomi na difficulté ya kotonga bandako yango to mpe ya kosunga bango nde na ntina ye na batata mpe bamama biso na bino tozokoba lokola l'état akomi na impossibilité ya kopesa bango makoki ya kopesa bango bisika ya kofanda même ye moko l'état akomi na difficulté ya kotonga ba logements sociaux oyo koko permettre ka bafuta na talo moko ya se po ekoka bongo kosunga population ye moko l'état akomi na impossibilité wana yango nde ezotinda bato bakoma siko bongo ko l'état ye moko aza lisusu na difficulté ya kokende kopekisa bato wana batonga bandako ya lolenge wana bakoka bongo kotonga babidonville ya bongo po misère mpe pasi ekoti makasi na niveau ya Europe baimmeuble etikali vide bato ya kofanda kuna na kati baza lisusu te parce que bataxe na baloyer eza trop cher mais bon imaginez bandeko na ngai bon imaginez nani akokaki kondima ke lelo ngai namonaka yango na Kinshasa courant ekei courant pene ekei ntango courant ekei
tokei biso bana quartier tosangani tokei kotimola câble tozotimola câble tozwi yango mpe tokei kokata mwa isika oyo tomoni ke na te bebeli awa tobandi kobamba yango biso moko. Maintenant na kwa ndima bongo biloko ya bongo mpe ezosalema na niveau ya Espagne mpe ya Madrid. Nana kwa ndima eloko ya bongo mutu akondima yango aza te. Mais soki biso tolobi ntango mosusu olobaki na te balobaki mais biso otambolaka nzela moko na bilili. Kaka na Canada Real courant botala bino moko batechnicien ya Canada Real ndenge nini bazali koluka courant mpe ndenge nini bazali kosala ete quartier na bango mobimba wana lokola l'État apesa bango courant te baza na obligation ya koyiba courant. Puis l'État ayebi ke bayibaka courant parce que l'État apesa bango courant te bino moko botala ndenge nini ezali bongo kosalema na baingénieur na bango na batechnicien na bango ndenge basala mosala na bango esika na régie bapesa biso bilili. À la Cañada, il y a des centaines de maisons en dur et des milliers de cabanes en bois. Toutes sont sous ordonnance de démolition. Décidément, ce bidonville est une zone de non-droit, royaume de la débrouille et des petits trafics. Comme cette installation électrique, détournée des pylônes de haute tension voisins. Attends, je le branche là. Voyons. Tire les deux fils. Branche-les là. Là, ça passe. Danny et ses voisins sont les électriciens du bidonville, justement en pleine intervention sur leur réseau pirate. Il y a combien de kilomètres de câbles ici? 4 kilomètres, tous bout à bout. Oui, tous reliés entre eux. Tiens là. Non, non, moi je la prends pas. Hein. Trouillard. Ces dépanneurs improvisés sont à la recherche d'une coupure sur leur réseau parallèle. Et vu l'état de l'installation, la réparation risque de prendre du temps. Combien de maisons n'ont pas d'électricité? 20 maisons. 20 maisons. Et depuis combien de temps? Depuis 5 heures ce matin jusqu'à maintenant. Il n'y en a toujours pas. Et ça nous arrive une semaine sur deux. Une voiture de police passe à 10 mètres de là, sans un regard pour le groupe de voleurs d'électricité. De temps en temps, il y a la police qui passe. Mais seulement quand quelqu'un commet un délit. Mais et la compagnie d'électricité publique? Non, ici, l'électricité, c'est nous. Bon, allez les gars, on y est là. C'est là. Ça y est. Maintenant, vous allez voir. Dans ce câble passent plus de 20 000 volts. Danny reconnecte son quartier au réseau pirate en bravant le danger comme s'il s'agissait d'un jeu. Vous avez gagné, Danny? Oui, il a gagné le championnat. Oui, j'ai gagné, mais il fallait pas que je gagne, parce que maintenant, dès que ça va retomber en panne, ils vont m'appeler. Et voilà, on applaudit. Danny et ses voisins volent l'électricité publique au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires et sans aucune crainte de la justice. Matondo mingi bandeko balandi na kolika ete bomoni ba technicien ya Canada Real biso moko tozo kamwa yango po ete mutu azotimola câble po baluka moyen baso courant kaka ndenge esalmelaka biso awa wana face B ya Madrid kuna pe eza na esika moko place moko donc mutu azolongwa bana centre Madrid pour que nous ressommes drogue na ye que nous ressommes en kuna et dans le lieu moko ezali bien préparé eza ici comme moko bakuta na donc mutazu pena mutuka banda kuna ti aye na ngoti wana pour na famino degré ya souffrance pe degré ya passe pe batu ba yebi l'état yebi malamu nyonso so sala melandinge sala melawana mai ezate courant ezate ba yibaka mai ba yibaka pe courant parce que ba les a pemé na bango te babe na source pemé na bango te sko amela mai ndeni basukola ndenge ni so mai baki barawana e ko ça peta mususu mona 2 semaines pe mai pe e bimi pete donc bazaka bosoto bongo chance bazana isika ya malili so bazaka bazotoka toka lokola biso ambe mobulu et puis bango bindele bazala makasi na parfum mona mutasukoni pendant 2 semaines machaka ni moi parfum
Ouais, la réalité na bango métro lo bango mokolo mususu ba témoignage pe kozala. Poso okoti na kata hiver na métro. Okoti na métro na hiver. Tu faut yo quand même solo moko beaucoup na koko moi mundele to papa moi mindele ba epousa pe na yo okima. Ba linga maite. Ba ya osukola ba mona mo ezalaka. Ba linga pe na maite. Donc ce so okuta na muta bongo ba uti so Canada Real aye aniki minute allié ba oignon na ba ai a sukoli pe lisusu te. Mais ça catastrophe. Ça catastrophe. Ba tata pe ba maman, ça ba réalité oyo tozomona na niveau ya Madrid. Ça ba réalité tozomona. Donc faut total sabino yango. Po eza musala na biso to yaki ko sala. Nde tant tozoloba ete l'État azawana. Batu batongi ba immeuble, batongi ba ndako. Kasi esika bazwa batu wana baza bandeko na bango bazwa batu wana batia bango wana mais l'État a une impossibilité ya kozwa batu atia bango wana atiki ba immeuble ezala yango polele nakolika ete soki toza elongo na régie bakopesa biso élément ya suka po ete biso tokende bongo lisusu na niveau ya komona ndenge nini l'État na biso et l'État na bango bolimbisi azali na kati ya ba difficulté pe ndenge nini batiki batu ya Canada Real na kati ya misère pe na kati ya pasi kasi ngambu moko tozomona bazali na ba immeuble ezali baza na courant nyonso tout malamu mais bandako wana eza vide pe bato ya ofanda bazate na tina wana tokende nanu na régie pa pesa biso élément toyeba nanu ndenge nini tokosukisa biso na bino. Tous les soirs, le bus de ramassage scolaire ramène les enfants de Déborah à la Cañada. Donne-moi la main. Déborah a plus de chance que beaucoup de ses voisins. Elle vit avec sa famille dans une vraie petite maison de 70 mètres carrés, achetée 8 000 € il y a 5 ans. Allez, entre. Ici à la Cañada, c'est difficile d'avoir une maison propre. Oui. Parce qu'on vit ici avec la boue, la terre, la poussière, et en plus j'ai un sol blanc. Avec tout ça, il faut laver 3 fois par jour, parce que sinon, c'est l'enfer. Avant la crise, Déborah était caissière dans un supermarché. Julio, son mari, a un travail. Il est garagiste, mais il peine à boucler les fins de mois de sa famille. Allez, on joue. Julito, c'est le plus petit qui commence. Allez, lance. Il y a la Cañada dans le Monopoly? Non. Ça, c'est le centre de Madrid. Porta del Sol, les quartiers chics. Des rues du centre de Madrid où Déborah rêverait d'habiter. Elle a fait des dizaines de demandes de logement HLM. Aujourd'hui, elle est lasse d'attendre. Je vais aller voir les immeubles là-bas. Elle nous entraîne à 500 mètres de sa maison, car elle veut nous montrer quelque chose qui la dépasse. Là-bas, il y a des dizaines d'immeubles vides qui ne peuvent pas vendre parce que les gens n'ont pas d'argent. Les banques ne font crédit à personne. Là, il y a plein de gens qui vivent dans des conditions pas possibles. Et à 2-3 kilomètres, tous ces immeubles neufs inoccupés, c'est une honte. Il y a des toboggans. C'est pour les enfants. Et un square. Ça vous plaît? Oui, j'adorerais. En voyant autant d'appartements vides, alors qu'on est tellement nombreux à la Cañada, pourquoi on ne viendrait pas s'installer là? S'ils ne font rien, qu'ils ne trouvent pas une solution de relogement pour nous tous, c'est ce qui va arriver. On va venir là, et qui sera responsable? En attendant, Déborah rentre dans son bidonville, poussée par la crise à rester dans l'illégalité,
comme ses 30 000 voisins. Matondo mingi bandeko balandi na kolika ete bouti bino komona. Soki ndeko na yo aza na kati ya pasi pe na kati ya misère. Esika oyo bato bazofanda ekopesa bango bokono, ekopesa bango ba maladie, ekopesa bango même ba trouble moko ya niveau ya cerveau, ekopesa bango makambo ebele ba réaction ebele ko salema na ngamu na bango. Mais soki ndeko na yo azo souffrir na lolenge wana, mais yo oza na ndako moko eza polele. Soki même ndeko na ko lobaka no ndeko na ngatika na kende kofanda kuna na bolingo biso ba indo tozalaka nango. Tika nga na kende kofanda kuna na futaka yo. Ne sika yo zwaka $2000 tika nga na futaka yo ata $500 to pe $1000 pona bolingo ya ndeko na yo osani na kolika okondima. Po bato baza na Canada réel bazo senga te ba vivre au fele mais tellement que prix talo ya ndako eza likolo makasi na niveau ya Madrid ba kosala ndenge nini yango baki tonga bandako wana yango baki kosala babiloko wana pona niveau ya Canada réel so na $4000 oko tonga ndako na yo ya ndenge ya osompe mo espace na yo kandi bakanga wana mais ndenge nini ba immeuble wana o eza wana ba immeuble eza wana ndenge nini bakoki te kozwa bandeko wana bakende kotia bango na esika wana. Mais l'État sepeli na ye pe bato ya misolo bato na bango ya bambongo batongi bandako wana ba sepeli na bango pendant des années et fanda nango bongo bato bazo utiliser ngo te mais bango bafandaka na kata misère pe na kata pasi bongo na kolika ete bolandi biso malamu ezalaki esika ototambolaki biso na bino lelo tozalaki bongo susu na Madrid na Canada Real esika kani bidonville ezalaki. Et puis, bato baza na kata pasi bino moni misère mai ezate courant ezate bazo débrouiller courant ndenge biso tango mususu to débrouiller pe en Afrique pe na kata Congo biso ba débrouiller na kata Kinshasa zoluka ndenge ya ozo courant mais wana eza na centre eza na kati ya Madrid donc ezaki babilili oto yaki nango pona hotel sabino pona mokolo lelo pona ko moni sabino lisusu face B lelo tolobeli ya Madrid. Matondo mingi bandeko balandi na kolika ete biso na bino to sepelaki makasi na lolenge oyo tomonisi bino manaka oyo totalisi bino kasi po ete tokomela bino na bitende bandaku tosungamaki epai bongo lisusu tango nyonso ndeko na biso sima ya kamera tata kwaku maisha oyo tango nyonso tongo nzanga poko bazosala makasi po ete boko wa bongo susu kozwa bilili ya malamu tokene na mbanza ngungu bazana biso tokene na kinkole bazana biso to komiti na niveau ya Paris bazaka na biso po ete bako wa bongo susu kosala musala mongo pona nini te tango nyonso tozongisela bango matondo na musala monene bazosala tika ete nguya ya pemba kalunga eko wa bongo susu kozala bango tango nyonso po ete bako base kopesa biso bilili oyo elongo bani pona nini te tokotonda pe botondi na oya biso monteur tango nyonso bazosala musala tata ntimba le superlatif ya komonisa pe ya kolamba bilili oyo bino bozozwa liboso ya etando na bino tika ete tata mokeli pe bakora bongo susu kozala na bango na mikolo mizali koya pona nini te babotana bakoma pe le superlatif ebele pona nini te na bastagiaire na biso bazoya batala bongo susu pe ya ebele po ete bakora bongo sunga musala ya tata matondo mingi na équipe technique nyonso oyo bazosunga biso matondo na balandi na biso nyonso pe baebanso bazokomela biso pe baebanso bazoreagir na émission Face B de l'Occident to senge pa ina bino bozala lisusu ya ebele bato ya poto bozala na kanda te bato ya poto penza bozala na kanda te pona nini po ete toyebi ete basusu bazokomela biso pona nini tozotalisa balolenge makambo mosusu ya lolenge wana ezodimine kozala na bango na mikili ya poto parce que bato balingi na bango lisusu pena poto te bakomona yango bosoto mingi bazokomela biso mpe ntango mosusu na lolenge oyo elongo bani te mais biso tozosala mosala ya kobikisa bandeko na biso tokolinga te moto adepanse 10 000 € awa akoma kuna akoma olala na balabala ekozala biso malamu te nde tozosunga po ete bandeko na biso bazala elongo na biso awa soki investissement bainvestir awa po ekoka bongo kosunga mboka na biso pe sunga continent na biso matondo mingi biso na bino tokutani na mbala ya sima kasi biso tokosenga epai na bino botikala kaka branché na Vuvam télévision po ete émission na lolenge na lolenge pe programme na lolenge na lolenge ezali bongo susu kokoba na kati ya télévision na bino Vuvam télévision matondo mingi pe tokutani na mbala ya sima.